On a na lobby boy. Azazo bate pratique intérim na jamar. Ozola na ndeko nanga. C'est vraiment là muto là na poto. Oliaka bien. Ozoko ta conseil ya vérité des signes. Moi je regrette. Notre devoir est bienvenue à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre sur la CTV 100% chez avec votre émission Salon des Savoirs. Salon des Savoirs d'aujourd'hui, vous comprenez, nous sommes encore au siège de l'IDPS. Nous sommes venus parler avec l'un des combattants de l'IDPS, son nom, M. Cholet. M. Cholet qui a été agressé par le militant de l'autre côté. Dans leur maison, on a saccagé sa maison. On a saccagé sa maison et on l'a agressé. Au travers de cette émission, on va aussi en parler concernant l'actualité politique sur ce. Laissez-moi d'abord dire un grand merci à cette grande équipe technique qui est chapeautée par celui qu'on appelle Papa Folo le Fleury qui fête son anniversaire. À très bientôt. Je te souhaite la longévité, le progrès, les célestes, que le Dieu de l'espérance Bakadi je dis un grand merci à notre cordon. Tommy Jordan, merci aussi à toi. Je dis un grand merci au couple pastoral, Monsieur Carlos Kalamba et Anne Kalamba et les gardiens du temple. Je vous dis merci. Et je fais déjà l'appel à mon invité déjà. Mais c'est chaud là qui j'ai dit déjà. Bonjour monsieur. Bonjour papa journaliste. Boni. Oui, santé Kitoko. Santé Kitoko. Mais c'est chaud, apparemment comme si santé de l'Oléra qui tourne au bongo, tout le monde peut pas porter ça, tout le monde par rapport à l'agression, au bandit agressé qui on a qui est victime, bon, agression on est salement qui aux hommes par le bata et que la vérité blesse. Nazara qui a attaqué pour la blesser, aux hommes n'a pas les autres qui se guettent à Koufa pour la poisonner, trahison. Souci on est là, tu se guettent de trahison. Tout autour de la tient, tu se guettent des trahison. Biso bilenge tozo ateli toko trahi Félix était toko sala mobilisation ya malamu pour na IDPS pour na Félix na ba o bale mbongo moi to tanga ba kombo ezate ndenge tozo ba vérité ndenge ba yaki po ba sagager ndako mais c'est déjà le passé moi to marteler likolo na ngo ezate likolo na ngo ezate comme c'est comme c'est déjà le passé donc Bobongis na ba frère là de l'autre côté Bobongis te ba suivre ndenzela ya ko respecter ba cadre papa même na kati ya ndako mama na papa ba oza na ba soigner bino bana baolobate bana musuba ke na ngambo papa bana musuba ke na ngambo mama okotika la mama papa otika la papa. Félix c'est un homme très intelligent. Ozona ndende konanga bato bele babenga mabata maye mais Félix na zo bana poto mokili mobimba Félix aza mobali moko mayele sengeli to soutenir ye pona nini na lobi boy aza zo bate pratique intérim na jamar. Ozona ndende konanga parce que so aussi passé mais ndeko na biso Shabani azaki secrétaire général peut-être zo bate kala afunda IDPS na justice pour na $300,000 et aloba na justice anjili et que va dédommager na IDPS siko mutabongo botikele na bitumbo ezoya na 2023 ozona na ndeko nanga parce que bitumba makasi eza na 2023 ozo un voleur botike à la tête du parti pe bo meme na congrès bima président à parti mais à déclarer alobi que Félix aza incompétent ngande na ozala candidat IDPS comme na moto mboto en tout cas soki vérité bomi bino bo boma biso ka nous sommes derrière l'IDPS malgré vos saccages, malgré vos bêtises, mais nous allons soutenir notre chef de l'État, nous allons soutenir notre parti IDPS. Moi, en Boka Chole, je vraiment bras droit à bateau, Simba IDPS Pelelo. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait un message après toi, un message à qui? Félix a fait un message après à interpeller la structure Wananyoso. Parce que le problème est sa positionnement. Et sa guerre est normale, et ça m'amène à ma famille. Et né à Lingi Boye, petit peu à Lingi Boye. Félix a bien le bloqué qui s'abattu une tire à la calme. Naï Morona, et bien, on a un pessimé, continent. Après ça, message a fait Félix a fait papa. Nous avons continué sur les gars depuis 1960 jusqu'à présent. Félix est super, même plus que Tshisekedi. C'est là papa Diallo, c'est là la personne exemple que Félix est très intelligent. Je peux qu'on dise là. Afrique, nous avons démontré. En Afrique, plusieurs leaders vont salir l'opposition. Par exemple en Égypte, mais c'est la combo à Morsi. À salir l'opposition. On a les lois dans la prison, à son pouvoir de Okufa Kuna. Si tu es en Congo, les gens ont un grand opposant, le Kola Tshisekedi wa Mulumba. Les gens ont un pouvoir de Okufa. Si tu es en Cameroun, tu as un grand opposant, na Congo ya M. Kamton. À son pouvoir de, mais Africain, mi balé kak. Il y a Liboso Nelson Mandela, il y a mi balé Nelson Mandela Junior. Na Congo Félix Tshisekedi Lombo. À négocier sans armes, sans balé Betama, Kabila a cédé pouvoir.
ozomona ndeko nanga oyo na bamboka mosusu bamilliers de personnes bakufa yango wana preuve na mpona yebi soki no Félix c'était bon monsieur kolongola un dictateur à la tête du pays comme monsieur Kabila oyo abomaka sans cesse mais Félix ayebi se cédé accédé à ce pouvoir non papa totika basie tobetele maboko aza mobali concernant ma pouvoir wana tolobela na informe yo bandeko na bino ya lamuka ya Bruxelles basala qui marche lobby le 10 mpona vérité des sires na mamoka tolobela un mot par rapport ya cela olobani ndeko ya Bruxelles vraiment nanga moto olalaka no na poto oliaka bien ozokota concert ya vérité des sires moi je regrette parce que problème na Congo eza ni papa journaliste biso balobaka mingi batayi de pese bolinga koloba bolinga kokanga problème na Congo eza nini la majorité des Congolais sont maudits ozolanda papa cela ne sont provoqués par ça maudit la majorité des Congolais sont maudits sauf les combattants de l'IDPS aucun combattant de l'IDPS n'est maudit pourquoi la majorité des Congolais sont maudits les années 73 non nazo belo chose vraie et nazo même na ba dimension biblique les années 73 bana poto bana Bruxelles bino bato bosalaki marche Mobutu ake na siège ya Nations Unies a coupé relation diplomatique entre Zaïre na Israël mais nzambe oyo akrea likolo na mabele aloba na makomi na ye boye oyo akomodire Israël na komodire ye oyo akopambola Israël nga mpe nasala nini na kopambola ye ntango Mobutu ake kokata relation diplomatique na Israël tous les Congolais sont sous la malédiction sauf les combattants de l'IDPS parce que message Mobutu apesaki wana bakombata baboyaki yango ozolanda yango yango wana biso toza épargné na malédiction marche oyo bandeko ya Bruxelles bazosala mpona concert na bango ya vérité des îles c'est une malédiction malédiction oyo basibir mais mpo ya Mobutu papa nazoyebisa yo boye biso nyonso na bato ya Bruxelles bango nyonso baza kokanga Félix chef de l'État nani ayebi te que le Congo a été occupé par M. Kabila nani ayebi te que tous les Congolais contestaient M. Kabila que c'était sujet rwandais mais l'essentiel était que mwana mboka comme à la tête du pays mais qui est mwana mboka aza na tête ya pays c'est Félix Tshisekedi Tshilombo oyo mama na ayebani na kombo ya mama Marthe oyo napesi mbote na Bruxelles oyo papa na ayebani na kombo ya Tshisekedi wa Mulumba bino bozosala concert ya vérité des îles est-ce que vous connaissez le père de Martin Fayulu vous connaissez la mère de Martin Fayulu vous connaissez l'origine de Moïse Katumbi vous connaissez l'origine de Jean-Pierre Bemba on est mwana mboka Tshisekedi ya komi na tête ya pays pardon moi chole pour toucher point très capital kolobi origine à mwana mboka Moïse Katumbi te mais dernièrement kabino bataba combattre il est parce que on soutenir Moïse Katumbi toi Moïse Katumbi bazozonga les 20 on va là pour pesa bonheur pour aller d'abord souhaiter bozongi malamu donc ada na partie na bino kabino ko ba origine aux enfants nationalité ce soir papa problème ezata naza combattre IDPS naza combattre IDPS ba combattre ba yebinga mais tango Félix azobanda makambo ya identification ya citoyenneté il faut la prouver que naza congolais ozomona IDPS eza parti international même ba Rwandais balingaka ngo ozolanda soko tuni M. Kabila ayebise ki ye l'IDPS akoexplike yo soko tuni M. Bitankwira akoexplike yo IDPS ozolanda ndeko nanga elingi koloba teke soko osali badéclaration ndenge nga nazoloba boye nazala kaka citoyenneté te eloko moko ezoprouve teke naza congolais ya solo ntango tozobanda identification tokoyeba ki ye congolais et qui ne le sont pas ozolanda ndeko nanga nde problème wana eloko nga na touche ba Moïse ba Jean-Pierre eza nini parce que nga nakoloba na congolais naza mwa posalo mwindu yo moko oyebi ke Moïse Katumbi aza métis aza métis Jean-Pierre Bemba mpe aza métis Olivier Kamitata aza métis métis baza bato oyo babotaka mama aza mwindu papa mundele usoti papa aza mundele mama mwindu babotaka poso oyo babengi métis ozolanda yango balobi ke bakozala na problème ya nationalité ozolanda ndeko nanga mais soki base renonce balobi ke tolingi tozwa nationalité congolaise tosani tobi tondimi bino mais na poste ya présidence boko postule te parce que poste ya présidence eza réservé na moto aza de nationalité de père et de mère mais nationalité mwana toyoba ngo na Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwana Jean-Pierre Bemba Congo aza côté ya Équateur Moïse Katumbi muta soki ya Lubumbashi omo lamsa dossier c'est là qui ya ba nationalité on lamsa ngo lisusu na héros papa oyebi ke Kabila Joseph Azombo akaboye mais oloba te Kabila aza congolais ozolanda ndeko nanga nationalité mais aza ndeko kota ba Rwandais oyebaka te aza kota ba Rwandais même bandeko Kabila baloba na baafrike du sud ke bayebi ye te ozolanda ndeko nanga ezalaki occupation donc la lutte de l'IDPS ça fait 40 ans de l'IDPS est comparé na lutte oyo Moïse asalaki komema bana Israël na Égypte kokosa bango na terre promise ozomona ndeko ozomona ke lutte ya IDPS eza vraiment biblique moto akoso te Moïse atambwisi bana Israël pendant 40 ans Tshisekedi wa Mulumba atambwisi bakombata IDPS pendant 40 ans ntango 40 ekoti balingi bakoma terre promise Moïse akufi IDPS mpe
tolingi tokota botel promise Tshisekedi wa mulu bakufi Moïse atiki Josué Tshisekedi atiki Tshilombo ozolanda ndeko nanga ya wana Tshilombo Tshisekedi avi d'office place ya Moïse ya Josué akosi biso na terre promise ozolanda ndeko nanga mpona koyebiso ke makambo ya histoire bakosaka te Félix Tshisekedi c'est notre Josué oyo papa année prochaine même yo musala ozosala obanda tama na mutuka nazo biso musala ozosala ki journalisme Félix apeso valeur mutuka mpe ya bakete ya ba $200 te mutuka ata ba $100,000 Félix akuti yo lelo oyo biloko bomoni porte parole ya Félix Tshisekedi mais c'est le porte parole ozomona ozoma yele belo lekisa ntango mpo mobutu tala lelo journal aleki na TV alobi ke epoko mobiki ya Kabila na inane mo eza okota ba 250 millions mais Félix na tete apayi na ba DG ba contribution lelo tozala $1,850,000 bozwa sikoyo na 2 semaines na inane ozwa salaire combien na fin du mois peuple congolais faites confiance à Félix Tshisekedi je suis le porte-parole de l'IDPS je dois soutenir l'IDPS et parce que je suis dit Bandundu ozolanda mon frère tribalisme elingi esala entre Bandundu na Kasai ne esengeli natelema na martele ke falu neke na aventurier alingi adistraire peuple ntango ozobanga batribalisme wana soki nde okabo bamisala yango après 10 ans tozwa bavoiture so après un an tozwa bavoiture machin mais pourquoi pas bino mona kata cuisine interne na bino ya IDPS bokoluka na botyana na CT pourquoi elezaka makele le mois 2 jours bope moment lundi bobandeli lisusu makeli bongo nayebi te na moni na mégaphone ezaka signe ya sensibilisation to mpe ezaka kaka ozokomprendre kopesa déjà annonce ke lundi so tobandela so makeli na biso te mégaphone oyo naza moko ya baprésident parlement debout awa place ozomona papa journaliste eza parlement debout 10e ri ozolanda mais yango ete awa ekotaka na pokwa bandeko bakenda misala na ville tobanda yango na 4h 5h ndenge naza boye nauti zando parlement debout bachomere baza te bato misala mpe basalaka baoyo basalaka parlement debout eza na zando toke na zando topesa bango idéologie koyebisa bango ke ebotya manduki na se tozwi déjà pouvoir problème ezali mokili mobimba boyoka il n'y a pas la crise au sein de l'IDPS il n'y a que des infiltrés il y a des mésententes concernant le porte-président de l'IDPS mésentente eza te en tout cas il faut apprendre à être discipliné na makamba politique si vous êtes indiscipliné na politique okufa lokola d'autres gens accusent monsieur le président AI Jean-Marc Kabundu azofavoriser kaka bato na ye bato misusu azofavoriser bato bazolobaka Félix azofavoriser Jean-Marc azofavoriser te bazokoso papa journaliste bazoattaquer Félix bazobakama na nsima Jean-Marc parce que si quelqu'un qui est très bien éduqué ntango Félix alobi ke natiki intérim na maboko ya Jean-Marc yo oza membre ya parti quelqu'un qui est très bien éduqué qu'est-ce qu'il doit faire s'incliner devant la décision la loi est dire mais reste la loi ozolanda ndeko nanga ntango yo ozoattaquer décision Félix atiki omona papa afandi pembeni nanga soki Félix alobi ke akomi secrétaire général na éducation na zwa signature ya Félix eza wana lodi son excellence mais c'est le secrétaire général soki azosambama mabie te yo notelema na koattaquer te na oloba mais c'est le président du parti Félix Tshisekedi Tshilombo il faut longola moto otiaki certain voleur ozolanda papa procédure ya kolongola ye kozala na oboye te makofi longwa te ça c'est le kuluna politique. Parlons un peu de l'arrivée de Moïse Katumbi Tshapoué. Son excellence président Félix Tshisekedi a dit que je tendre ma main pour tous les Congolais pour ça va travailler nanga. C'est pas dit que mais ça chana que le PC mon amour Moïse Katumbi ndingi ça la raison à travailler na Félix Tshisekedi. Papa Moïse politique ezalaka boye na peso ndeko na biso Moïse Katumbi merci vraiment ndenge olingi okomisa ensemble parti politique na yo vraiment nzamba pambole parce que papa oza papa malamu malgré ba minéraux osala na katanga mais oza ko mwa motema malamu ozolanda tokolo baka mabe moto te ata yibaki mo na Kabila po la vérité reste la vérité mais na katanga tout le monde est d'accord à Katanga non tout le monde n'est pas d'accord tout le monde partout à entreprise Moïse Katumbi anyokoli bango ata ye na ngambo na biso tokoloba vérité anyokoli bango mais lokola bana ba politique dynamique papa te bosa le passé malgré ba minéraux pia na yo problème ezate mais conseil na kopesa yo zonga non ensemble pour le changement ça la partie politique na yo parce que la muka c'est l'association des aventuriers lelo bazoyebisa papa journaliste esquisse bazoyebisa peuple congolais partout dans le monde Félix aza mutu malamu pour soutenir ye mais problème à Félix tout autour à Félix aza bakabilis mais tout le Jean-Pierre Bemba tant azalaki vice-président nazali président de la République Joseph Kabila tout le Adolphe Muzitu mais ça doit le faire si était premier ministre nommé par Kabila c'est-à-dire Kabila était son chef seul le leader de l'IDPS au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo en commençant de son père Wamulumba n'a jamais travaillé avec Kabila n'a jamais appelé Kabila chef de l'État mais Muzitu a appelé Kabila chef de l'État c'est ça le combat du peuple congolais s'il vous plaît apparemment comme si la Monga puis
à chaque fois. Quand vous écoutez le nom de Lamuka, beaucoup de acharnement de Lyon, pourquoi c'est dire quoi? Lamuka, ça même casse beaucoup aussi pour Martin Fayulu. Lamuka Fayulu a zéro, t'es même là sur Batenga Fayulu na Goliaï. On Fayulu a zéro yawa. Non. Goliaï na nani? Na Goliaï na popularité. Fayulu Batenga na Goliaï na popularité. Fayulu a zéro yawa, elle a sa campagne, tout na kendo, tout na interview. Aye koye bisanga lobike abe chole, oza combattant IDPS tala, papa journaliste na imposé te, papa caméraman ozo a image ya bato batala, toza na tongo bana poto, mais tala base IDPS bato batelemi. Kende na SID komona boete, parlement debout awa ekota ba 16 17, mais toza déjà tongo, mutati musala, bolingwa parti, na ya boete na koma na bolingwa parti. Ozo landa papa. Problème Lamuka epikaka biso te. Problème à Lamuka ezalaka nini? Problème à Lamuka ezali baza bato biso to fabriquer. Bato lokola ba Martin Fayulu. Bazo ya wazo ebisanga na 2011 abe chole na yokena na mawana lingi na koma député. Ozola na tekele munyere na salle campagne abimiki député na 2011. Na keko lukena lebiseke vieti sekere ya lobike kokota kuna te pour légitimer M. Kabila. Albité Kabila za malamu ngana ki siéger. A siéger mais les autres diaboliser Félix na poto ke Kabila za mabe. Mais quand il était député national Fayulu, si appelé Kabila chef Tengo Kabila sokota la palais du peuple pour appeler sa message ya nation na devant bino ba député oza kote mezo beta maboko Kabila yeyo à cette époque là IDPS a tellement albignette Kabila n'est pas chef de l'État, il n'a pas la légalité, il n'a pas la légitimité parce que le président élu par le peuple c'était Tshisekedi wa Mulumba. Mais Martin Fayulu kote qui ozo na ndekolanga ce sont les associations des aventuriers des escrocs la mukawana. Il n'y a pas un homme sécrier, il n'y a que des aventuriers des escrocs. Et j'ai même ma tête à couper. Attends le Félix Azate, nazo yebisa yo, toko yebisa Nzambe, boma ba Congolais nyonso ko moka oyo. Jean-Pierre Bemba kozwa ngote, Moïse Katumbe kozwa ngote, wana vraiment l'IDPS ça je dis avec tout mon cœur, l'IDPS ne cédera jamais. Nous sommes à 80 ans de pouvoir. Félix Azo soit les 10 ans, mutu muso ça va 10 ans, tiens ko matula ba combattant 10 ans. 80 ans. Comment on a décholé tout le ballon concernant l'élection des Lekaki. Le Parlement doit remarquer en tant que président et parlementaire debout, dans le Parlement, FCC, Baza, Benza et Bélé n'a pas posté. Est-ce que moi, je fait Tshisekedi merci papa journaliste, malgré FCC Baza majoritaire. Malgré FCC Baza majoritaire, mais le problème c'est quoi? L'article 69 de la Constitution, le chef de l'État est au-dessus de toutes les institutions. Il est le garant de la nation. Mais là, ce n'est pas notre problème. Quel est le problème? Toza Mayele, Toboyi, to changer Constitution. Toboyi, to Memamutu Mbutu na Kachamboka. Toboyi, polémique inutile. Tobi Bandeko FCC, Boya Tosa la coalition. Lokola Tosa la coalition, FCC continue à Kacha IDPS, Tokomi Libota, Moko. En d'autres termes, le premier ministre a Koko Bima, na Kacha IDPS parce que Tosa la coalition à Bango. Ils sont obligés de Bima Nangambo ya FCC. Yamana Félix aussi nommera le premier ministre Naka Cash. Parce que Tosa famille Moko na Bango. Naka Cash et non FCC. Naka Cash. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est dans Naka Cash? Qu'est-ce qu'il prouve Naka Cash? Parce que tu cédé à l'Assemblée nationale na Bango. C'est n'a pas Bango Bango. En tout cas, il faut être discipliné ou mal éduqué pour la Boya Makambo te proposer. À supposer que le premier ministre n'a FCC, quelle sera votre réaction en tant que président du combattant? Ce qui Félix Tshisekedi a mis le premier ministre Nangamo FCC. Le quoi a la confiance à son excellent Félix Tshisekedi Lombo. Donc on s'incline. Tobi Félix, merci, félicitations. Mais notre souhait est que le corps a besoin, c'est notre souhait, ce n'est pas le souhait du chef de l'État. Notre souhait est que le corps a besoin de l'Assemblée nationale. Je crois bien que pour vous appeler Sénat, mais la primature, il faut être vraiment sérieux. Cela prouvera que tous les familles politiques n'ont pas. D'accord, M. Abel Cholet, non, comment c'est mon question dans déjà. On a un Sénat. Batouming va diriger à l'époque ton ex-président d'Arab président Joseph Kabila. Batouming au salaire te on va que c'est réfugié dans le Sénat. Comment on a élu un modèle en tant que qui est géré ata basali oyebi ke seni papa bomba mabe seni herbe élection esalema ke ezali na époque ya Kabila ozolanda mais tomoni olandi déclaration à son excellent l'homme sage baafricain balobi ke l'homme sage est plus intelligent en Afrique c'est Félix Tshisekedi Tshilombo ozolanda papa aleki tous les politiciens africains intelligents et bon yo congolais muto fani na nzala esko za mayela olekari ozolanda bona kolobela ni bona kolobaki no Félix Tshisekedi akotia état de droit quel que soit sénateur na yoza que
quelque chose que député, même aux députés extraordinaires, la loi est dure, mais reste la loi. Qui sera arrêté si tu as pillé ce pays? D'accord, Cholet, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a parlé. L'on est au bas de sa haute lobité. Nous sommes dans la question. Il y a un frère, il y a un progrès. Vous avez un bon terme, mais on a du progrès, on a du basalanga. Yo kasi kana loba mabe di programme. Président Sébastien nga na EBS mo vie. Ozolan. Wana bande ko di programme bande ko nga ba on basalanga. Ba mission lourd batu nga. Problème eza eza na batu musu pete ba yele lo ba yebi mission te a commission pe di progrès. Loko ya bangote. Balite mission akanga mapona IDPS. Seba akanga mapona IDPS. Et c'est que l'IDPS a fait son moussala. Tout ça le problème te. Et ça la carte n'a pas sonné tout ça. Tout le monde est combattant. Mais vous pouvez trouver qu'au sein des combattants il y a des infiltrés. Au sein même des forces du progrès, il y a aussi des infiltrés. Mais président Seba, je vous aime beaucoup, il n'y a pas de problème avec vous. Un message de paix pour tous les combattants qui sont à l'extérieur du pays de diaspora. Balamboka, nous sommes à Banda. Nalobaka boy, ceux qui IDPS a vu pouvoir, tel IDPS a vu pouvoir. Otiaka Mayele et pas Félix. Ceux qui Félix, c'est que d'abord ici, Moka Oteba la Poto, États-Unis, Grande-Bretagne, Europe, Mobimba, Afrique, Congo, Oto, Kenenanza, Menzamba, Bomabiso, Nyoso. Pour en dehors, il y a Félix, c'est que Moutaboui, Samboko Azati. Parce qu'il est prouvé en haut, dans le monde entier, que tous ces gens-là, à la Mouka, Bazalaki, va gestionner en Mboka Oyo. Ceux qui Mboka Oyo, et comme il a Liboulou, et Zagabila et Moroté. Mboka Oyo, comme il a Liboulou, mais c'est Adolphe Mouzi dans un parnaï. Parce qu'il y a Zalaki premier ministre. Papa, Tala, Tababoya, Kamoutango. Adolphe Mouzi, tu n'as pas le Belaï, parce qu'il y a des gens soutenus Martin Fayou comme un tribalisme entre Kassa et Nabandoun. Ngala atakala mingi batu bazo me mama be. Ozolanda. Adolphe Mouzi to azako loba na TV, Félix aza mutu malamu to voter. Akena Bruxelles, tala na Lucien basala Félix Tshisekedi. Adolphe Mouzi to mutabandu. Ozolanda ndeko nanga. Martin Fayulu mutabandu. Matungulu mutabandu. Basangani ba voter Martin Fayulu. Mais kawana soka ezalaki ke Tshisekedi Chilombo. Asala ngona Peter Kazadi. Asala ngona Ogise Kabuya, asala ngona Sylvain Mutombo, asala ngona batu nyonso yebi na komba baluba bakoloba ke tribalisme. Asala ngona te Bruno ti ba seta na fatile, Bruno ti ba na zamuluba ta. Bruno ti ba na seta ko. Yo mona na lobia. Yo mona déjà muluba azali sumoko. Aza muluba ta, azala ki infiltré oyo batinda ina kati DPS. Soko yebi Bruno ti ba la terre. Bruno ti ba la zaki mutu moko ta bazwa na siège. Na kati ya siège na biso papa cameraman ozwa na kati poto za na siège. Balambela biso madesu mo bataka na loso to bena ngo nkunde Bruno ti bala so azoli yango ozomona azobisa ba mama ya mukebo ba isanalia ngana oza la complexe na Bruno ti bala c'était un aventurier un escroc aso chamo na ba chaussette mutu lokola Kabila no ba premier ministre a sérieuté Kabila zako no meka ba aventurier pa te malikolo na bango ozolanda tako ba memele comme Félix na kora ko été pour Félix même na dimension spirituelle azaki plus que Kabila na dimension intellectuelle azaki plus que Kabila na niveau habillement azaki plus que Kabila na niveau charisme azaki plus que Kabila yango wana alobi ke Tshisekedi Tshilombo aza na charisme ebele bayele ebele intellectualisme eleki ebele nakende kozwa un aventurier au sein de l'IDPS ozolanda aye kolokota nde Tibala balokota quelqu'un a ramassé comme ça bon oya kotanga eza te. Merci vraiment papa. Maman Ange Obumbu mbote na yo. Maman Jeannette Bakissa na Canada tala bazangoyo. Tindaka ba polo na ba drapeau ba combattant ba sepela. Viens na ngai John Kalambai na Londres. Viens Losako. IDPS eza moko to kopanzana te. Di progrès za la IDPS ba kalama po na IDPS. Ba kozwa pe misala kaka na IDPS. Toza bomoko le passé c'est le passé. To simba na to ya mana po Félix abeta 10 ans. Félix abeta 10 ans le bénéfice pour ba bonne relation. Oh viens na fils mukolo